Banakin, Bana Brazzaville, Bana Nanga, où est votre humble serviteur. Et dit de Djoubek frappe encore l'homme qui a l'image dédiée, les frères de Jésus-Christ. Combattu mais jamais abattu. Humilité, jamais égal. On se ressemble, on n'est pas d'identique. Descendant, il y a Shadrach, il y a Meshach, il y a Abednego. Il y a la fournaise ardente. Dans une fournaise ardente, il faut des feux ardents. Montre-toi danger. Vous allez et comme congolité mon par rapport à l'image solo la solo le pas on te dégage tous les bêtes solo à contrôle album international reconnu mondialement on a terrain ça l'impact na idéologie balobi contrôle rien à dire rien à prouver nazanga mon côté nazal bana il y a mal à l'aise staff il y a présent Fally Ipupa peut-être ma contrôle comment va congolais ba yambi disque la contrôle terrain par rapport à mal à l'aise bonne santé Prince international santé za kitoko kitokos ndeto loba comme contrôle et contrôler mboka santé pepele na préféré na profiter na saluer boss na ngadi cap la merveille bisika ali na musika mama na ketchup monde entier partout ba hôtel émission oyo vous a décidé contrôle kitoko mais l'autre là na ngamo ba yi non Fally Ipupa tanga betaki album na biso ya Tokos Akimi Rumba Akimi Odemba akoma ba français na ba anglais mais tout monde ton contrôle et contrôler terrain loba no ataki paeti ya Fally Ipupa Fally lobarati malobane ya rabino oko lobane tinini ba ngwangi ko lobeke non Akimi Rumba akoki rumba te presse internationale contrôle et à dégâts oki marumba par rapport à nini ebise bango ya na code de déverrouillage yenda o déverrouiller makamunyo sa kima ina été yaka ke to bouger moi mpanzi to kende na moi international o mingi bakoka osala masolo wana o mingi na Congo bakoka masolo wana te ya biso to déplacer moi muke to kende moi world moi international to taki basara américain basara africain o na bouger mon biso pe to kota na linément wana parce que na Congo na moi muke ya basara américain na na biso Fally Ipupa la merveille ayolongo la biso na Fox wana ela biso disque Tokos et frappé yo to zongeli bango sur le terrain na mboka place bando la kimi to kimi était to saleka moi jemo boy to zongeli bino sur le terrain to na contrôle et contrôler vers ma solo na ndenga GT na ndenga ya GT na ndenga GT passe na contrôle masana yo c'est blanze mon bon pour banano liboso je réponds au de Dino les normaux so d'abord moro na pesi no mo continue biso Mobutu Elrey Margo Mbote Belisi Gazali vient nga isolé Kauka Pazuria directeur Edi Badiata bon de Djoubek presse internationale moni babilobele msuba bazoloba baloba gi trop ote tala Fally UPA boy ezalaka stratégie neni no dusola neni no pesa makambo to aki dans la disque na biso na toko c'est yaki rien à dire monde entier d'accord si tu as dit que non tu es en Afrique précisément pendant Congo na biso abaluki loro moro boye pour ne sala ndenge sala makam tu es en contrôle bazio no premier piste na biso kana secret na générique wana oyo ba boagi biso ne presa gagner pour na pesa makambu générique école si tu as bimisa gi disque nyon sur le 2 novembre donc rien à dire na minute oyo na habité bimisa kasi yo muta tembe oyo muta mukuse yo mutu moko ba marque bimisa disque beta bandima par contre nenga boda école les awana et contrôle donc rien à dire monde entier donc rien à dire rien à commenter donc Fally ne makambu ba le chèque ba musamba da ba pola donc ba tune lo lobate yo mo de Djoubek ozo courant makambu pa yo nenga boya presse moro international yo ebinde makambu tambula na mbuka parce que makambu simba te yo pena mama te mana les autres disent que la bino pena fiasco mais la minute yo disque ma papa koto anat o te boye 5e nini ba lever de vitesse kali makambu mais ça non micro il y a les vies bimi l'aéroport et comme na Kingasan et ça l'accident 5e vitesse c'est les moins na contrôle c'est blanze mo na taba ponya zala maseke na moto aso eza poto meke po bobe c'est blanze mo na contrôle nyo so na sepela nango eza nzembo robo ya kuna ngata Fally le lobby
ata Fally lo alobi biso tozwangura danger la ezalo wanzamba alobi alléluia amen do ata beti disque mabe bilo ko yamba ero banda eza mabe na ndenge bana ndeni abeta disque mabe mobutu pena alobi ina bakenda osani ina bakenda otangela musique parce que Fally aleki na bana ina na ba professeur ina comprendre ye wa alobi ka poa bato se komi na nzela atalinga baye poa siko tosani photo landa kaka ya levi est-ce que album au contrôle et ko beta benanenge droit chemin beta comme on a dit non toutes les chansons figurent à bonne position oki di puta kano ki orgazi kano oki ki di enfuka kano est-ce que contrôle benego et ko beta koleka droit chemin de Jubek mo continue biso de alobaki omoni disque asali banzembo za na kati pa beta banzembo na fo bazala ba magicien peza disque mo bo wa sala na mutema mo moni droit chemin pena sala yango un peu likolo yamo quartier la terre banini mais o pena yemoro concentration et disque moro o yemoro apportant au fond du cœur donc rien à dire nga e beta ku tout zo beta déjà sur l'équipe aimer moi yebo descensé zongi boye kuna kana secret OK kuna souci le rachamo na souci pena platifie na ngemani atie voka na pesa pe mbote sigazali de jinoliaki zagalo likompa fly tangu moni de Jubek disque ondo mona ngobo eza disque moro ba fruit nango ngano to tuna na après to za ara na Congo to tuna na episode Jubek comment lo ndolo ba omoni ba fruit nango Patokos de yamo to mona Afrique to lembi masoke to boki ba musicien na biso avion à tout moment Canada ko lo ba ko tout est ko contrôle yango eye yemo replace to Kenya to ki Asie Asie ka pena production na Kiba ora production na Colombia to ko visiter no mboka ya fe na biso nanyo c'est qui encore les noms et yagara ezonga Fanny bongende mama lupango na katete na lobakoya lobi tutoza la bisia na biso na matanga ya masa ya Fally so masa ka to mal des allez pas qui na comprendre na komi na bandalungwa ezaki panique yo sakana te masa na ye atinda ki mwelo moro bokido to rolo bango te ko Pacos une semaine en zela to mbi avion na omoluka na minito natambola na makolo ta lokati pa c'est mon mikolo na préféré yango là le fait la carte sur maloba te ngomoli ba misusu ba ucho sala ba whisky na Russie donc moka mo boye kutu odo Russie donc sala ka whisky ba place robeta ngwana o sali mo showcase na mais biso to beta pena ba production sur Canada aux États-Unis au moins mboka biso kenda o te France ba boye ba tu ba kota mais biso sali répétition mo boye wana pesa paya ba futi pe ba bien na ba on a papa ma bo production yanga pesa lo bagi mukolo ka ba fongola banzela ba Europe wana ba zona Bexi premier soin Bexi na no pone kanga makambu donc e fandisa bango tout pena nie pona na minute contrôle et contrôler pena contrôle donc o abeti dit ça ma papa donc e moro piki mais donc on était na ngo bisote na se pela pesu na bormo wana ndeko na biso robino zo beta bilo mo na yoka mikolo bo cheta ndoki wana eke ne bien robino mundibu vraiment donc na passé pe maloba na ndeko na ya Kirikou wana générique na biso ya Kirikou wana omoni leader mo bo miko ba obenge ujana Kirikou onde nani ujana solingo mo na ye bien faut que na 20 mo ekola ne fungwa misika omoni ba oye kolse bale ye po ekola bale me ba oye kolse no musique ba otie nanu banini bekuter na matoi banda oloba banda oloba d'abord c'est non son au fa banda non après pour comme niveau ya ba erei margo ta ba presse sa solo net ba bino mo net ba lora show de Jubek frappe encore no bita façade na yo ezate on dirait ba presse mobo ya so comprendre ba mobo ba uti on dirait ba kota ba bon fa kuna sur la map et kota bango trop on so comprendre sur la map na doit ma desu on so comprendre na presse de Jubek to sur le nom sur les réels magambo et salama pour le moment na kini orchestre ces amoko leader amoko star amoko c'est Fally Ipupa abimisi disque contrôle to bimisi disque contrôle pas même un mois et bêta
topesa ngo mois tant comme na ba deuxième mois au moins na ba contrat o ya ba production o ya biso to sala musique o e porter biso un plus et non que bo sa musique o sali disque donc o baluka esika moko ni produit biso to lembaka ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba Abidjan to take ba Canada to salela chaleur ya disque bimisi disque o liela ngombongo ba bino bo bimisa ba disque makaya buna na mwanda ma pas fait ya peine victoire solo na ngwe coach trop au lembi to comprendre lors c'est comme na basili binte quoi 6 ans bo bimana lors ma plein fali boss na biso fali pour pas di cap la merveille coup de chapeau na yo vraiment na musalo sa musala muro se plisa batu contrôler ma solo kala ming te ba production bandio ya calendrier des années déjà comme chargé na minute ba mboka dia ba taka tous les pays Afrique déjà bana liste bana agenda ya production pour mon konza beta la bango dans ma plein Bwenza kenda fela ngai Bwenza ça des fêtes donc Bwenza yorano de Djoubek comment on a été na star na couloir na Bwenza kenda Bwenza ça des fêtes tout langa nini pour ça lobaki siko andolongola mon tellement Congo loba mingi ando benda biso siko moko 5 toke 5 lora na minute no to loba bo fela ngai Bwenza place azolanda ngai kala mingi ta dinda Paris wana na poko lelo kala mingi te bazana bana Paris wana bachiba chibambe ba fe na biso boboka kese ba yamba pena Bwenza 15 ala wana chalere pour ça y mon côté ba qui une délégation 5 personnes pas Mobutu yo moyebi ya sala mo ba roi mo bobo akima na poto bangubi akima te bobo okima te Patrick Nguba akima na poto nani Bobo Kakese Patrick Ngubi Bobo Kakese c'est bon ouais Chibambalo c'est bon te wana presse amema bango atika bango wana baba ndero na ye omoni neto boy de Djoubek omoni neto boy omoni kokol ensemble que ce soit so bonginde ni no bosala ngate ndero na yango neza ba fair play au presse à salara yango na équitable ya descendance et ko la biso pe kala mingi te lelo ba Bwenza yango neto zolo ba sans défaite kala mingi te na Paris biso mal à l'aise to na biso to la presse te mais tozara après kala mingi te po yo ka te ya le fait pas ça derrière koto na pas passeport derrière sole ka uka pe na pas zuri ya mo continent biso ya pembe derrière ministre modom match peneza bien mais rendez-vous sera le 30 novembre au yodo showbezwana donc rien à dire Tati Chimbulu agenda Chimbulubek te fait na biso azana wala bandera Mobutu bandera Mokonzi do fait pena zali bango tout bazali batati Chimbulu ba fait na biso Jolieli ba fait na biso Agazulu man ya kati ye pe kala mingi na biso eza balona balonde qui Paris bato tout na s'il te plaît biso to na entreprise monene ya la musique ite to na OSG on a maison production tellement compagnie ya monene ba misala o sala ebele net batati Chimbulu otanga akota na business mususu aka pembe na fali mais osala musala mususu Jolieli osala musala mususu bachibachi bambalo ba Patrick Ngubi babokoka kese bango to mema bango to tika bango na Paris ba contrôler masolo mususu ya mutu na bango kaka fali pour pas di cap la merveille pour entreprise ya munene bakoka ngama esika mote biso to se baser na musique bachu ebele vena nga chibachi bambalo shada imonei porte-monnaie magique Mami grâce BM. Terrain est saturé parce que Robino Mundibu dans sa lipeka. Ils ont bini ça, toqué pas fabriquer métis noir dans sa locolo. Monte contrôle pena et générique école et respirer bien bien. Il y a le vieux. C'est là qu'on a le banane, il y a les forts le banane. Générique école. Et Robinini. Ils étouffés. Ah, place bando ki babimi na kati générique ezale étouffé. Et kiri mal à l'aise to bimi na kati. Tano to na nini, balobani. Na octave biso to bimeli. Est-ce que générique ezale étouffé? Ezale étouffé ndeni. Meilleur générique à Congo ya ngwana. Conception ya générique itoko. Ezale étouffé ndeni kala mingi te ba production. Robino Mundibu dans lipeka, là ça va ebeta. Wana pire peta ya presse. Wana vema bras droit ya mo continent biso to alane na bureau. Ye mokombo mongo tangiana ye tema déjà pardon na yo wana de mokonja yo kaki yango sala moi bien to ando bende malembe to asoya bien na déjà wana fabo dans sa likolo tokot presse ya mboka de Djoubek
Mamio soit nous tourni ba question tous opposés to ebi mais question eza question opposé te. Na ese bino ba clip ozo mona ba qualité o falia salia dindi na prince. Michael Jackson a salango a dinda limwa ko million. Yango mo fali pa yaki a limwa komi a dinimba mona makadam. Oso comprendre. Donc ya zande mo ke na Michael. Donc tant Michael Jackson a fa kufa mutafanda ina ekiti mo ezalaki rei mango. Mobutu. Bafandi na yaza ko expliquer non kufa jebi na 13h. Donc yondo faut relève na ngai. Oso comprendre. Yango mo batu ba otu na kaka o fali wapi fali kotoni na à côté pas ité faut ba la musa Michael Jackson. Na bien na kati ote. Tama makambu ba na biso fali pupa kuma osala. Concert wa beta ba momi ba okoya ba wapike ba Chris batu ba okangama. Na monde na ba ndosala le bien mwana ya Michael na ebisa ke obie faut ya zwa yango. Ala ka vient na biso Michael Jackson na ndo kwesa pikise batu ba Chris na ba podium makambu fali le lo osala. C'est sûr c'est carrément l'air Michael Jackson nga kufa. Ebisa vient na biso fali pupa yonde na tikeli pouvoir. Makambu na ba yango na tozaka esika moko yango zo mona na zo so na bike. En plus na Congo star moko. Ba o tout ba tikali ba comédien ba vedette ba tia ba collection na mutu. Mizisaka moko fali pupa. Onga nani bino bwa ba mangobo ba mabele lisi botia. Donc tala kaka. On se comprend. Donc tolo ba kutu ebele te pa micro so yo moko yebi kitambo. Yoka ba commune oyo batutu ba commune panika ba. Bandal Kitambo. On se comprend. Bandal Kitambo, ma campagne Gombe, Nini Lemba, Limete, Nini Njili ba commune penda o mi Kitambo c'est Miami, Bandal c'est Paris. Yango wana Lemba pe ba baloba kaka bango Paris mais pour nini o Tour Eiffel ezala koto na bango monument hein. To esi bango te bo diembela te po ba yebi komino ba Belge ba yebi o batika na bandako. Ya Lemba ba kotonga yango si ma air Belge wana akome paralysé. On se comprend, mais il y a Bandal, Herba Belge, ça non, Mobimba. On se comprend, Talibou était Bandal. Il y a Lemba, Herba, comme paralysé, il y a beaucoup de ça, beaucoup de tonga, kuna Lemba. On se comprend, mais on se comprend. Donc, il y a beaucoup de ça, pour la minute, conquérir a fallu à Zalarate. Conquérir ne à Zalara Moro, Tata o abota et Michael Jackson. Yemoga benga déjà moi nobi. Nyon son oti ke pa na yo muto bago comparer sur yo na yazate. Ya o même ambiance of praise azo landara Michael Jackson. On se comprend. Donc yo lo baku to ezate. Oh nani, ujana. Oh nani, muto moko boy. Papa kufa de Iba si bakufa to lo balso. Bacha micro. Bakufa to zelande yo lo ba pona yo ba question za yo ba réponse za biso. Le 30 novembre présentation à disque contrôle na showbiz. Bino mal à l'aise, staff a fallu poupa. Stratégie na bino ya nini? Stratégie vraiment de Djoubert de badévoiler ngo ne kambo était stratégie vraiment à la kati mais faut yeba msundenge tambula yanto ese ba ngeno les 30 bayara na showbiz wana parce que showbiz rotonda pour la première fois to buka ngona ko to 100 disque to to beta rotana awa do plan craquer rien à dire siko Pourquoi la production va $100 et beta mara et beta malisuso falite mtabeta na Congo na Kinshasa na biso awa ba tout ba kufa muta beta ra production ya noté billet zoté comme guichet fermé c'est fali pour pas na yebité qui le savait pas na Congo oh muta beta ba production guichet fermé c'est fali wa billet sili peut autant représenter disque na biso contrôle awa na spirit mais elle a dit ndonde tous les chansons penato ka kango wana ba tout ba la qui certifié lora ba fait na biso Eric Mandala donc Nzembo Kemba to ala ba pazuria ba directeur et dit ba diata donc rien à dire ba na ba ser na biso na boduga ba fait na biso fleur tango ba lora chou comme chouchou hein je Djoubek donc rien à dire quand on a bena ma mozate donc stratégie no bi stratégie ba dévoiler on écran té ba stratégie na ba délégation ba délégation par Zoya il y a Londres Zoya il y a Allemagne Zoya Angola donc par-ci par-là États-Unis Canada baroya pour na ba représentation à disque na bango contrôle donc quand on a pena ya stratégie to bimsa no stratégie boité to bensika ba tout ba les 30 pena le 30 novembre showbiz n'habite quoi de Djoubek n'habite moi ba mbote poto kabwana to boke la mission bambote vraiment pour amoni na o tout lobby wa blessé ya munoro ebeta libako amira olimbisa biso taro sala rara moi promo yelo na biso ndenge bimiki toko makasi bo pena do contrôle rien à dire bon bambote pena na obanda no liboso na El Rey Margo
mokonzi na biso nyonso Fally Ipupa l'homme à contrôle fait contrôler ga mboka ndongo contrôler mboka mikolo to benye richesse moko oyo ezanga na ba richesse à Congo Fally Ipupa yango wana ezomona na rien à dire na personne na kota Paris na atala ndeko na ngai Fanny Bongende mama Lopango Serge Nzanzala major Abilele veona solara te yango na sololi soto kiti goto abela yana na ve moko fobora ke mingi de Djoubek comment ni nani Alain Dinamo contrôler pena bela don ndenga ba fantir te afela nga Alain Dinamo toto babati Dinamo Alain Dinamo donc toto babati le tenant du titre magelo rasala ngo bona boyra fela nga toto babati le tenant du titre malolo Loris la Congoli ya mame milinze mamotema tous pepele ya metolo wa ko to Londres soto zongi siko na kini pona kini pe batu bazali ba prêtre pe ba voilà Nathalie Emerald Iyoka Makamba mama na Galia et Fistina nazana boss Jires Maya la moté ma maman Mireille la patronne na yo mo pe de Djoubek donc si na biso pena elengi to pena senga na bana poto donc tokos mondial na senga na bana poto o balandaka pena biso batala biso o moni soko koto cliquer ezate ke noté o katino er moko soko la te si ça pena mi so pa bandero no pe ba kota ma ba fi yango de sumanga famille koto yo donc merci pena o moko de Djoubek presse internationale Laura Chou comme chouchou Ken Piana Makizembe Fimbo na Fimbo puissance. Et ça numéro micro na levier, levier. Ouais. Moi ba mbote poto kabwa. Bon, nga ba mbote na opesaka toujours masalanga Yannick Patran. Yannick Mondunga Patran, wa mutambongo ya Congo. Comprendre? Soza besoin car orozwa car sikoyo na bengie, soza na $200 pe so fatika kabelio. Comprendre? Yannick Patran. Revendeur Yannick Patran. Patran. Yannick Mondunga Patran. Yannick Mondunga. Yannick Mondunga Patran. Tobo santé papi total l'imbattable mutambongo ya Kishasa mobimba mutaleki ba pétrolier nyonso tobo santé Eric Fouré full boss bawa ba vena biso ya sundi les pétroliers tetenda maboko bank hein ye mutazo contrôler na eso bandal kolobate sundi mobimba bon pour tobo santé Eric Bamba la Suisse wana vena biso mutu mikolo ba obenge uchana pasuria wana maboko pembe lokola Yesu lokola loswa mundela bogale somona ye mindele nyonso ya mapoto ya nini ba vilain mundele ya boga sule pasuria mon directeur bosa vient na Edi Badiata yende na boka mon directeur motema ya nana boduka catalogue please catalogue please bango pe yo ebi Serge Nzanzala major à Bilamba, mouta contrôler Yoji, a contrôler Emporio, a contrôler Thierry Migler, Mama Lopango, Fanny Bongende. Eh, Mama, moi, son balpon à âge à 2 ans. Oh, bi au contre ba Maman Mbimba. Ah, na kina ta maman comme na 70 ans, son balpon, t'es Maman Lopango. Mais yo, moi, mouke 2 et demi palin. Merci Maman Lopango, tobo sanité. Tobo sanité Koko Dilasso, opéra. Te opéra wa batu na biso ya biro biso fonctionne bongo biwa Fally tozana ranki na motuté en tout cas mbote pe belé pour na Bwenza bon voyage comprendre et ça micro moi ba mbote poto kabwa ngalo zaka mbangu batu tu bana poso contacter biso mama la l'aise ba soda bord moko Fally Ipupa plus de ça numéro zaka plus 243 81 455 69 61 plus 243 41 455 69 61. Ouais, on appelle ça bambote nanga mingi. Bambote nanga mingi pas zouzou, pas zouria. Mobali ya pembe sule kauka mo kontina biso kitoko. Mon boss Fally Ipupa na kembango ta mikili na moni mama Lopango Fanny Bongende. Serge Nzanzala major à forme Niclet de longue jambe. Boss Shadai monnaie porte-monnaie magique. Si on a Kitia Mbangu Nathalie boss Jires motema mira esa. Grâce BM Pazuria Tetendai Maboko Banque Maboko Mikusa dollar porte-monnaie honorable David Moukeba 3,80 m Moulaya Parlement. Bon, merci Naomo P de Djoubek Kitoko. Merci beaucoup Eza, votre humble serviteur de Djoubek Frappango dédié. Les 30 novembre en tout cas na showbiz boya ebele boya savourer la bonne musique de Fally Ipupa, du câble à merveille, Mobutu. En tout cas, ça sera si fort, ça sera si important, je ne peux pas décrire, ça sera vraiment indescriptible parce que Fally Ipupa, c'est un artiste avec adresse et intelligence, avec adresse et compétence.
il trouve le moyen de parvenir d'obtenir un résultat positif. Tembe à la raté. Tembe ça n'a fallu poupa. Je m'arrête ici à l'instant. Moi, votre humble serviteur. Du côté de caméra, Hilaire Clark, Crisco Louvandi, Bambo Tebele, Louvandalo. Mais c'est les noirs, homme africain, africain noir. Grady Shop, Bambo Tebele, Bele, Grady Balobi, hein? Par rapport à l'image, Grady soit pas. Donc, Serre Poli Lumbo Bambo Tebele, sous le cas où Misapia Pembe, Misou Pembe, Maboko Pembe, Coco Dilasso, opérationnel, Robo Sano jamais, Venanga Edi Madiata. Badiata, Yabaedi, Moutema Nana Boduga, catalogue plus, na Suède, Venanga Jos Tambole Sédois, na Robo Sano jamais, Venanga Sideman, agence SK Service, agence Assir, Nanvers, grand frère propre, Chris Baka, Kanyou Kaleroy, Bambote Belé Nanvers, Wana, hein, Bambote Belé, Serre Nanga Guilain la grippine la congolaise. Je m'arrête ici, prochainement, Mistral, Canicule, Wakish. Boucle.